Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Baby, Bonnie, chou, mon cœur, hein, mon amour, hein, mon bébé, dans la live chérie, je te rappelle, hein, mon cœur, je te rappelle, tu vas bien, dans ça direct, mon goya. Dans les réseaux sociaux, attends-moi, je t'appelle, eh, Kala, ouais, au côté partager lien, oh, tiens, j'aime, Julia, moi, na kota, moi, mwana kota. Eh, to mwana kala we. Kala te. Sen mwa te o. Babi makambo za to sala analyse lelo ya Riachou. To sala analyse ya Riachou. So to longo to sa sou analyse ya nani en lissus. Na pe sabino da ba mo be ko Mais partagez lien s'il vous plaît. Fana lo makambo ya minene. Po makambo on peni na on lobi na on be cacher ezali prison ezawa makambo za minene. Donc ça veut dire kala tout monde na kala moko ya tembele le photo sur la mom qui au côté partager les ngali tshela ba j'aime kuna so pa makambo ka nde to kinda na likolo kuna boa kama to boa kami to pesi makambo ah mo so maiki kota partager les kuna ba bile to ile ya lendi kala na mona bino kala ba ta Facebook bo mankenga. Tu me manques encore. Tu me manques. Tu me manques. Ok. Ok, chérie. Ok. Partagez le lien qu'on a partagé les beaucoup maman. Shadrach. Mazo mona oya nyoso so komela na koma muta TikTok. Na koma saba direct na TikTok. Na koma makamyo so na TikTok Shadrach. Shadrach, ngai le na live tellement lukanga na live na koma muta TikTok na koma sala ba direct na TikTok et dans Facebook pour na kota ko minga pasi mais lelo tellement makambo ezo singa Facebook ya mbo moinga na ye. Po makamuso singa TikTok te singa awa po awa nde epesa ka makambo. Po awa nde awa za mboka baluka so liyo baluka na poto oye na Facebook. So lini po sambwa oye na Facebook. So po linyo yeba na kitoko ba yeba yo oyeka na Facebook ya toko yeba yo. So po linyi vi na ndaku na yo sambo nango oyeka na Facebook. Et c'est simple comme bonjour. Donc olinyo sambo yaka na Facebook. Olingi vi na yo beba oyeka na Facebook. Ba faut compte beaucoup na lela bino fo beaucoup ta bobo sanga bi bo partager nga lien po makamna loba et que senga bino boyebisa Riachou. Po bayambi Mike bayambi ye moko papa Mike kune pa ya po na umela te na côté vite fait bayambi papa Mike pa ya na pesi ser na moko mbote balobi ye mo yaya babi bato babandanzi ya libuso na biso pesa kambote ya chokopiko balobi yaya wana ya nanga na pesi mbote ya chokopiko na pesi la baronne maman la Chine na pesi gros bijou mo yaya
napesi suna na mbote napesi Anel Kaba London yaya napesi mbote mo yaya kitambala makambo na olobesi na kitambalo pardon badi na eloko rouge ça veut dire le sang makila napesi suna na mbote napesa bato mbote pona za na kimia napesa suna ni mbote na bosa ukiminga bwendeni yaya napesi suna ni mbote ukibwendeni yo mtu okende ukikitoko bwendeni na bosa niyo nanyo Chokopiko napesi mbote deja nani napesi mbote te akenga lokwa kindoki bwendeni tolo makambo yana très important bo tapoter écran ba jamais matapo eloko kala bandu bana mama ko signaler nga vidéo bino mo boyebi ke na sala vidéo live kala na face na page nanga awa na sala hotel makala na kuma ka muta TikTok na pesi ya nani mbote babi ya o azalaka na Montréal kombo so kende bwendeni nyango kuma kambo na koloba ngamu na bimisite balobi ye moko papa Mike avandi ye moko akwaza kalokwa baba lokwa mo munoko na balongole singa na munoko ayeka ye moko na loba ngana nyina loba yawo yoko loba nini ope wana utamboka Mike yoko tuzala na wana telema na pesi na nimbote ya Marie Loko mwaka moyaya na pesi ba mbote bele yaya babi kuna bi babwa kanga po biso to pesa bato mbote bato bayebi biso yate ko na odiembela mutu mobo me mutu na ngane no to sola te odiembele kaka to diembela biso to pesi mutu mbote ça veut dire mutu na to yebi to sola ne pe na ndenga ba chuma bon o to ana ngolelo to ana wana te to yeli kambu papa Mike azui téléphone na ye aye ko sala direct et pas ser na biso Marie Loko mwaka biso siko tellement toza bato ba analyse yango to yeko beta analyse na biso Ariashu yaka ba pede nyonso réseaux sociaux fo boya oyoka masolo na ba lisibien nyonso réseaux sociaux naza na posa na bino ko senga na bino fo botelema wana bon na vandi na kicha go konjina lo masolo papa Mike alobi balakisa baby mutu théâtre yaka balobi papa Mike alobi balakisa ka baby talaka mobali wana ndenga za wana na libandi na munene na bomoni wana ndo yeba pesa kaka basi ye moko ko telema te boaki otelemisa mwasa ba ke non ngana lingi yo do yeba yaka kana piston ye vi ya Mike yo vino eza na kaka piston na age no tata mukolo bo libandi no yana munene lokwa sala mbele lokwa ya mode bon bobenga baby balobi baby kutu ndenge ezala wana ye moko azobimisa na munoko ne Mike oyo mobali ya Ariashu po azape mobali Ariashu te donc ça veut dire Mike yo alikango Ariashu po Ariashu azala ko la deuxième femme donc Ariashu asuka kaka na nini na coutumier bozo comprendre poto solo la bien po bino bolinga lokutanga lokuta ezate ngana ina mama analyse kitoko liko nango liko na ba plafond pasuka tuza na robe de nipo tuza na 11 biso to na Paris bataki son temps bokota langa je suis au Paris po bokoma makasa ko zelongi nanga ko chaka na ba réseau omoni ngana ko tikala ko chabino hotel ba Facebook nanga ngana ko tikala ko oyi boselinga boke no luka na page soki page nini wana kuna bokutanga na bochenga tina ba Facebook bochenga tina ba YouTube ngamo kutelonyi na ba YouTube na leka mingi te me bino bochele ninga promotion oyebi nde niveau bosali ko yeba na yebani ba oyanga ba bébé na bisi bino mikolo na succès moko moyen te bakanga na ba Anel Kaba London bakende ko changa kuna na page mabe bakanga ya ba Karim Mokonzi mama la Chine bachanga kuna babaki ko mabe na zo sino succès ngamo na ko moko kasu succès moti succès mo boendeni bolinga bon tozongi na mouton na biso na ekoloba Mike olobini wana Mike wana wazaka na Ariashu wana na ndako siko na ngina tuna no yo mibale on lelo bokoma na caractère kaka cheso ki likambo eza pobo si songo bino mona kati ya ndako na bino kuna bokoka te il faut boye la biso na réseaux sociaux
Et si vous avez vu dans les réseaux sociaux, pour biso ce que ça net ni liko nango. Et biso beto yaka ko loba. Pour ceux qui bombi makamna bino nanda ko Ariachou. Pour Ariachou soki pas beli liboma tout tozo bate ba kiso ba simbisa ki pa maman Olive Lemba tozo bate. Ba kisi tel mele ki makasi Ariachou zo ko kalisuti Ariachou daza liboma. Pour awazozo ba ko bengo te ato yo fingi ato lobini ni biso toza kuna te biso a analyse. Yo nous en atteint ko taranga, mais moi j'ai pas le temps pour te regarder. Est-ce tu comprends wesh? Est-ce titan? Est-ce que tu très bien madame? Tout le mouton. Papa Mike a lobby qui est bah il a qui est baby à salle à théâtre hein ou à mon coussé. A sepe là qui na baby te po baby à ça ba guna yete. Malobo na le outi pas na ngate outi et pas ya papa Mike. Oye nenga zawana ba guna ezaki baby te. Alongoli baby po ba yaki ko PCP baby ba félicita ki baby ça veut dire moi si oya Mike ya liboso mama ya bana ya Mike ya liboso o bazana ye vous partagez lien ko partagez lien s'il vous plaît pour makambo na le beza très important soit na kaina on va ina so bo comme belé après na bandi koloba papa Mike ye moko azuma colonel inde pas mari loko moi ka ewo aye koloba makam nani abenga ki mutu te. Oh, pobino ba Congolais bozaka na caractère soki boki likambo mutu suka na bokanza ka bato na bazolo ba mabe ngwana ngana yaki koloba makam. Papa Mike mutabenga ki azate. Ah mboka kidibi. Soko linyozo no valer vala na ndako no kanga makono vanda poser o. Soko eka na réseaux sociaux papa to ko baluki lo ki bidi awa to ko baluka to baluki to ko mbata poto ki zengi liko nango. Papa Mike aye koloba makambo ye ndeka zawana Ariachou na yoke lo mawe. Ariachou biso toyebi ke basi no tozo talawa, tozo mona ba sonya wana kuna ba kisasa na biso. Tozo mona ba Camerounais awawa. Soit diso baliso ki na famille présidentielle. Ariachou ata amera pa mona na mona na place o tambola te Ariachou. Ariachou mama no ti le zaka na kisasa. Ariachou bandeko no bazo vivre kati le c'est ça tinde ko no moko ki okufa na kati ya nini na Grèce. Donc ok aussi yango nazo tuna question hein. Ba fille ya poto ya kin ezali babe balakela biso na mboka na to ko bongaka te ou quoi. Pour ça na batu misu bakenda na ba famille misu baki ko signer parti o ye moko ko kate mais parti wana em soit immeuble za note. Pour ça Ariachou ata na abenga ngoni Ariachou azata na nini morote azata na flat morote na niveau Kinshasa azata na restaurant morote ya munene o ezo dépendre que non moi si un tel moro botale lo ba sombele yango eza na ngoti ane kaka soka ya latine kaka bo leki na Facebook lokola nga atelemi bandiko binela bino nzamba malamu mobali na ngapa eloko te entre tali ko no libala deuxième bureau yango bino voma yango Kinshasa ba lakela biso na kini wana to bonga te o bien nini yango donc ça veut dire Ariachou ndemo zana ata lopangu na yo moko kendeza la attaque otongi ata lokola serre na biso ya théâtre atonga ta moi des niveaux na niveau Kinshasa kuna Ariachou yo ko tonga ata moi nini na to lobike bon na partout nga na signer na famille na kota poto yeba ka pete eloko nini baby pakima to pisi le baby raison to pesi baby raison c'est que baby tipa kimaka na libana tala bon on part en munene bononge go simba eloko malonge zate Ariachou tala ni okoko kufa peko oko kufa ka ko kufi liwa moko bo pa oyebi ata mutu na makolo tendeko pona ka nini kombo maman Olive Lemba zolambela nga fufu wana yo tomboli téléphone ozo filmer po biso to mona donc le kumu ezanga bomengo po yo na poto ozo vivre ka lukwa ba pièce bazana ba H Lemba tutu bazana elo do yo zana na eloko moko te. Donc si banana nyoso yo sumbi na ata signature moko ba signer papa ndenge zalake non deuxième le pan wana kuna misusu bona na kati ni na Belgique mboko vanda kuna ba somilo le pan osana na ngote mama oh Mike kuta lo barate papa Mike lo barate papa Mike muta lo lemo
papa Mike mutalole motala nena yeko bimela biso na kebesa nalina loba sebe ke bomoni bino ba congolais bozala rango sebe eloko papa Mike ol bato comprendre Ariasho okufa okoma dana poto bota bana yo sala vino mama okoma dana poto bota bana na yo luka vina yo sala pourquoi ko luka vino to sali no vina yo bité bon ça va peut aussi to sala ba lo lendo ngo to lataki pe ba lo pete on maboko bon ça va na sala vina na sa makamnanga pour congolais même fois wana eza nature ya congolais ata asali ndenge ni boza na pesa mungu faut je suis chez moi hein naza te ke fona bombe elongi na mpona na réseaux sociaux non elongi na fo bomona okufa liwa moko oye otanga mutu makolo te mama potala mobali na ndenga bimi aloba po ba mibala bazaka bongo mobali na loba te mais na ndenga ko na réseaux sociaux mutu obengete na ngwandi maike mobala ya shwa ko bima pe na réseaux sociaux lila ya oloba bwebete mokili c'est comme ça ozolo na ngo ko buka ya shu dizo wane go so tika nani alobi epona mobali nanga balobie ye kuna tango alobaki nini alobaki nini na bongisa kiti na nganda alobaki nini chiko to suki wapi yo kuna yona kuna bakomi obasambela pona réaction koto boyebo kosi biso o ba leva ki leki na koto to moni ko levation peut to moni ba place ba levete na suki to mona leki no na yena wana bali réaction famille lokuta tala nzamba yo ke la bino mawa nzambe vraiment fa yo ke la famille na mimo bona famille moko boye famille mo bien te lokuta na munoko orgueil loko eza nango pété libala ngo koti pe tozo mona loko te to tikali ko mona ni Mercedes libala to tikali ko mona ta amera pambo tambo to mona biso na yo nango te na libala no zala wana pour biso to yebi vraiment nde to yeba kama kamonde zala to mona vraiment ba Camerounais awa tozo mona ba film musu to mona ba fi wana o ba bota na ba sonyo sentiment ke mwana zo sala makambo ezo mona na yo ata to mona raté aria shu voiture malongo za nango te flaka tala niveau ki chassa ni za nango te ke la kisake non na bala ki famille présidentielle liko na ngota makambo mona makambo atali na bomi na ngali bana ke na ngame makambo na ngeza wapi yango biso na kana Facebook ya Ozaka soko yo te miso na réseaux sociaux na nazomela champagne ça soki nini sans soki sans alcool mais ozane lo côté Ariashu tando yo kufa pour encore mboko pe na réseaux sociaux déjà soka ba komo biso mutu ana beli libo po ba biki Ariashu beli libo mais mutu ana sali bobiso na réseaux sociaux na biso déjà ka soka ba bandi makambo tilobi po mona likambo pe komi lo pe na ndenya so Fotiana baby aboyaka libana zaka zo si baby patala kati bino wanga na kate baby kutu na Mike bayebana te ye moko Mike andimi ki alobi ki bayebani na baby alinga baby ndete balinga na ndete mais na yebi ki akosi po bazo bata balia na baby bazo bata bavana baby bamila ba café biso tozana ba toza to yebi tozana ngwa ba téléphone biso to yebi na ba date ya baby ya kapoto Siko bino bolimbo zo likambo wana bolati sangwe lamba bokomisa ngo kwa biso to ndima bino ke makambo bino bolobeza makambo so to koloba Mike ye moko alobi mwasi na ye mobali na yo balala na Ariashu ye moko atelemi vraiment vandi akokite aye na réseaux sociaux koloba vérité donc na minute azwi mwasi mususu to bomba te
mobala Ariachu azunzi mwasi mususu ye moko lobi on na réseaux sociaux ba bengi ete muta lobele na simate et ana mutu moko te otolo ba ke ote zaki nango papa Mike te makambo wana basale za makambo kobomo non ye moko papa Mike ye moko miyeli mai na bengi papa ngazaka papa botanga te Mike ye moko yaki tango ye muta bengi est na bengi ki ba bengi ki alo ndenge nini yaka Mike ya koloba ye moko yepa mari loko mwaka bokini no boko yoka makambo ye moko lobi ngasko na telemi na tongo lelo pona nini na kosala analyse onga na mama analyse o ngana yoki kuna na moni kete boko sebele semenga na loba o eza vérité Ariachu abeli liboma za na hôpital na kuna ata bozoli ngabo fini kango mabamputa bo potango ngape na kotika likambo le kaboite na bi tete na tali yango ponga la zaka na data ba téléphone 3 na ono sele botala nga o 4 de la vanda ba mana zoka ta la vana yena ne loba likambo na zoka ta na tali na ta buni lukute makasi botika na telema yango bo moninga na yi Ariachu amerezate Ariachu ata babenga ngo yango biso na kisasa ba moni biso ba africain ba lakela biso mboka na biso neza koluka ata ba musicien o mona musicien moko boye ora bra kiti botala Ariachu mutabali abali soki soi-disant famille présidentielle pour mobali ni wana za famille présidentielle te mobali Ariachu azaka bano baloko taka loko te pa mo livre lemba ayedaye po ba onyo so ba benga kaka mama ni mama est ba nyonso ba benga kama mama livre mama ni mama mama livre ayebi bango baba ndeko mama livre ezape lokola nendi lulemo yepe ndenge za wana ndenge yepe ndenga yeli Ariachu ko yo kufa pamba tika libala wana yo mwasi kitoko soi-disant mama kitoko mwasi kitoko en plus il passe tout le monde va mapasa babala babobila daozo mona makambo zo sala babala ba président na biso nani président na biso sa kufa kala comment les aïsou nana oyepe muto ma kufa wana ba ki not kunda na Maroc kuna bino to yebi comment les nai Mobutu ta la place Mobutu bino mo bomona na président na biso mozo plata ta la place bakenda ko bwaka ye akenda Maroc ezalate kaka na Congo ne biloko ni zalaka totala ba Sonia aba oki ko bala ba bana ba président kuno so sentima ke bana wana so tali bango bo amer mupanzi mais tala botala Ariachu lo kala tezate za olata so ka be blamba ba transparent lo la biso nyonso tango yo tcha biso nini ninya wana biso nyonso pe tozo lata mukakao tango yo tcha biso pantala ya shopa biso nyonso tozo pe pantala shopa biso nyonso to lata ango biso nyonso tolata biloko wana mais aroya lokwa neti gaye ngai babala nge monana Ariachu babala yo libala mawa libala deuxième bureau likolo nango makambo mama Olive atindaki osala po mama Olive aza mutu atindaka bato makambo so atindi yo makambo osala yango kokite atindiki atio mama musika 100 mètres omone wapi po avokoma talaka mwasa président avokoma place yaza yo bi combien de places oyo koleka tio koma place yaza soka bo yo lingo la exception te mama Olive lemba lamelanga fufu na ndako na liet po na uta wale yo ba enteli so ba leke pa mama Olive lemba leka po nga na lobaka Ariachu sko ozwi liboma ndenge ni boko kufa bino ba congolais tous les congolais nyonso alega pa mwasa président bo tuna bango basomba data balopa baza na ngote biso déjà na malédiction soko ba pesi ata moi des super ni bakatele mo musunya ngombe na yi ba ko lukele mo 500 € na mama ni mama bana batwe mama mboka kunezo kina kukufa mboka yake na kukufa tozo teka mboka biso moko sans le savoir tozo teka mboka tongo midi po kwa nini po ye aza mwasi tel na bino bato bovanda na kinsansan kuna boza so bovani na tonga na otala ba direct nanga boyaka na baloye nyete la baroni olobi mabe yo munoko na olobi ya munoko na yo vanda na Ariachu kota poto ngana kana poto to yebi makambo ezoleka
yo yebi makambo lekana ndaku na yo yebi yango bino boyebi bino bataki sasa kuna place bovanda kuna so batindele moins 50 moins 100 moins 80 bakabeli yo na sentiment na loyenge na onyo koti sana babuzoba yo monga na sentimental lokwa yo bino bomonga na sentimental lokwa bino bomonga ngana ko lenga muninga na ngamwa mwasi nde bino bolenga bango na bakisasa na bino ngana ko lenge jamais ngaso likambuza na oloba so likambuza te na oloba te ponga moko pende na zabwe pona luka Mike eloko izana ngote Mike azane non eloko te po Mike azaki photographe na niveau kisasa batinda eswa sala nini ye moko ayebi makila bato tambola non mutu soka yaka ko boma bato na suka longo eloko ya sala eloko nya sala biso tindi Mike tant Mike azui makolo ne kwatuli et pas mari loko moko kuna na benga kesko ngana ya na sala na liste po nini po yo nani yi babengete tangu ya lobili kam ngapi mama analyste ni mana vani news mikolo ezaki na zo news na ye nango so yo muni makam na olobi sepeli shoti me dégage so bato ba muni makam na olobi sepeli sa ba vandi batalinga ba yokinga po biso yo to yebi ke mutu abimina mwasi ya président abimina ndeko ya président bébé liko nango okomona tala bijou sopana okomona likona omona kuna telemisana no immeuble moko boye flata munene okomona kuna soka lungo wana kuna kyocha tala mama na restaurant koma kombo na munene okomona likona kuna omona otambola bakara moko kawe bimi lelo mwasi yango fwa tambwana mais biso tozomona eloko te yesu ye moko tambwa za na voiture te bola tsanga bochela ngawa tozawa biso nyeso tozana ba réseaux sociaux na kanisi kuto ya nel ke ba Londres ya na kanisi yo bola kisanga voiture na ye atambula na voiture ni bopesa nga kombo ya voiture oyo aria so atambula na ngo mobali ya sombele comme ya bala na famille présidentielle ezate ani ne loko talata ka babilamba ba transparence so alati pe bilamba ba kuiro biso to la tarna tanga malila biso nyoso pe na pota to la tango po aya na magasin moko to yebisa mutu te non wana nde bino batakisa sa bolenga ba magasin biso na pota to lenga ati magasin tani o magasin soki ya combien wana na okota na odefa mundele likona ngo na odefai na poti vome pa mundele na ye na yebisi signature ta azui document na ngazoni sininga na zui 4 mbongo ndamu na pesie na yebisi o eleki wana ba lukata mundamu biso eza bongo eza na ngote ki ote magasin wana salama pona aria shokota magasin eza pona la baronne tete biso nyonso na mokonzi na yo na biso to kota kuna ezaka carte bleue na mukana na opesi makamutu signature na yo pesi bakata mo chaque mois après c'est tout yene loko bakisa likolo ezate po eloko wana yaza na eloko te moni ba sentiment sala kana tongo libali bandaki na yako somba na yaka Belgique pona ko somba roba mariage na yaki koluka na kene Dubai pona ko somba ayo sozo bela liboma sikonde yo wana bakanyo kuna basinga kuna na hôpital vie apprécieuse na mona tina moko te o na sala libala na ngapo we haya kuyemba na sala libala na ngapona pona nani musicien koyemba musicien oyemba na epoza na bezo bakatele chweke so bakatele déjà mbongo na après c'est tout akati bale na sali musala na kia vai na yi yonde sko oyo zo mwana minicho ngai kutatala baron na eko lobamba mama na zo mwana ngango te mendeko na biso na micho atana loba na loba na ponga na sala analyse na ngezo dépendre de lungi na yelele lango. C'est un peu ça. Donc, analyse dans les autres dépendre dans mais la logique des choses, ande ko na biso moi sina mawa. Pour obi mama boko pamba. Akazonga maboko wololo. Zeleke komela ya shumula. Akomi balo mbaza ka so ba bimi na réseaux sociaux go. Hey! Mama acha carré à robe de pardon badi. Encore mi ballon bazaka déjà. Monika n'est déjà ka ke Mike leki dans les réseaux sociaux. Si ba ko bozo na tous les missions. Atanga pende na zabona ko benye papa Mike zanteni. Makambolo ba kena molo bibie. Est ko le kateto sala moi ayena yiba ko makabongo. Sentimental. Aya shuto yebisa ka yo mobile na ko bima ko lobaka. Yo okanga nani ya mutu mabeti. Wateka mafuta ye nani yo wateka mafuta munene wana pe ko munene nani soki rit
Riti beauté. Riti yo posa na beauté. Te yo pe biloko bimisa na munoko. Riti beauté. Ah! Je sais pas. Kanga yo kuna vani songi. Eh? Oh, Riti beauté aza mutu mabe. Riti beauté sali boye. Omoni na lobel de kuna nenga maka Riti beauté po bolo belanga te ki ote. Yese kaza mutu Riti beauté ayeki koloba po bino bobo na Facebook na nani na réseaux sociaux bolinga ko pota batu buzoba makase. O ka ote tellement yaza mutu se kaza mutu ya nani ya Riti beauté yango ayeko lobela po na Riti beauté te. Bino olobaki ya makambo ya Riti beauté. Riti beauté alobaka makambo ngwa. Biso to ba to ba analyse to kangelo mo malobo o Riti beauté alobaka yango ebimiti. Yango ebimi. Tango ebimi bino mo bomoni te ke maloba oyo Riti beauté alobaki bato batala Riti beauté pe. Bola ni maloba mo Riti beauté aloba bi bona nazo kaka na voix na mukia nazo loba na bino. Eza na un jour papa Mike wana ko bima koloba makambo bino bokontima te. Aria shuna mobali na yeba sa suna bolingo déjà te. Mais boyebit Riti beauté alobaka na voix na ya se wana ndinga misana wana. Mais to ya shua Riti beauté za motema mabe alingi ete bomoni. To mona ka mabe mais Toko landela beauté. Riti beauté ça na raison. Po biloko papa Mike abeti lelo abetaki lobi na butu. To ba analyse na vandi na yoki. Na comprendre nga bia Riti beauté iba makambo ebele. Mais Ariashu abande comprendre muninga na endete. Pona ki camarade c'est comme ça. MC yo so mona biloko musu mobala o sala, o lingwe bisa muninga master keba. Mobali no biloko o memelo za bien te. Mais tellement za na 4 soudo da bolingo. O mona ka muninga mabe. Mais en tata muninga o le bilo makambo eza très important. Les to suki wa. Lelo Ariashu na liboma te na kati hôpital. Bandeko ya Congo bino batolela ko sambela. Bo sambela pona Ariashu bandeko. Message est passé. Bo sambela pona ndeko na biso Ariashu za mwana Congo. Bo sambela bokota mabondi li bo sambela pona ye. Kuna ya ralipa nangu bate. Kuna na mondo wana. Kuna ya opesa makila to pesi makila. Ya mona yeta mama sona bonfo ye na ngelo wa rouge. Le sang. Kuna va to koti monde musu to koti déjà ane musu faut renouveler. Anga meka leki na muni leki ne simbi na mote to leki na bimina. Retour. Babi retour. Tant retour raison est pas né. Raison est pas né mon. Congolais. Tous au monde baninga pour nous monde ba o banani ba Camerounais. Ba fie ba Camerounais o ki nanzo to malé. Ils ont mis tout ba question bi yango mboka na ba pambo na bango. Po bino so bolobi ke bosimba ba kisi te bokosi bino bosimba ba kisi ya solo. Ba tu pe ba Camerounais ba simba ba kisi pe ya solo. Pourquoi est-ce que bino ba kisi na bino wana o bino bosimba? Pourquoi za kana parti te lokola ba Camerounais? Tala ndeko na biso moko Congolais kutu. Agana mboka Congo asimba ba mbongo ebele pe ba bwaka kaye. Komo nende kimi ya mena ebike yel kande na sa. Tanda ki obala mutakaliste kuna o mwasi wa mutakala teka mutakala na nenye atikala ka mutakala ki obale kuna na nina mboka Cameroun. Si garçon na pa ko bala tande ko nsomo kuna ti. Akobala ta monde ko biso mo pe kuna niveau na Congo wana pe esala pe makam. Mandimi ko zo mobala ta. Donc ça veut dire biso ba kisi na zoto kenda ko zo yoka kisa Congolais. Congolais so zo ke kisi akepa marabout. Tala kisi na senga. Na lingi kombo na yetanga mamboka mobimba. Wana kome pa marabout tunesko mama ndengo yo kocha olingine tini. Nga lingi mibali bali nga ya mbongo. Na lingi nde na zabu nga fama kombo na ngezanga ka te partout nyeso ba kovanda batanga ka kombo na nga. Wazoba. Po marabout na place au côté pa na yemo kazana na via pasi. Po marabout na yemo funga na kutena ba immeuble po nga na sengai. Non senga marabout ni. Ya wana fona fuka melanza me po nzamba tonda na likolo pesi alonga na liwa. Mais pas marabout so na ina osengeni immeuble. Ya zo pesa nga immeuble yemo ko na kata ndako na immeuble zate ba nengo ba kinda liboso te. Molongi za Jésus. Boluke longi nzambe bino. Biso batoto vandika na vie na biso matembeli na biso na tomso. Moni na lamuki na kimia na zana na kimia. Na lamuki na tongo je suis très bien. Mais bino héros ya shu yo butu mombo lalite wala ba makile so tambuluka bana onyeso bakufa mike wa bato oyo kenda ko kuzoba mbo no sanisa kuno bazo taloka misu na putuana.
mama bazo lelo na butu kwa likam na biso tozola na biso na pedicure biso pedicure tozola avec Jésus les sons de Jésus zolinga makila les sons de Jésus zolinga ndako zolinga ba couple zolinga nyonso ya biso ebomba mina sa makila ata yo lobi ate ya lobaki na ngana zo photo les sons de Jésus zolanda yo zozix o mona ngate po aw makila bobanda no ndeni nyango bosala ngondeni bego ebiso ke no ngani na lingi obotwa no lia batu yo pondimi yo moni ko lia batu ya facile tango avanga na lia batu fona bandolongo na mama na po mama ba ya shu azaka na kisasa bande kwa ya shu bazaka na Congo siko boye bisanga bo betela ngana bandeko siko famille présidentielle ondeko na biso à côté c'est ndenge nini oh bo répondre ngai atana ba question atana ba nini na kotanga pour mutu abali présidentielle to remona ngota na ba famille tala famille yango ute ko singa 100 euros et combien 1000 ezaki 1500 mwana mobala oba mwasi ndeko ya ria show li passe ne ba violate ba levaki wan soit disant ba levaki pot ba bi ba levaki mende tozo sona bino na minute fi wana na minute auti ko bala soki biso to lobiki makamweza ki lokuta bino bozo bake bokosi aza mwana nzambe mama na pesi fifi si wa stone ya ba stone nyonso moi ça pembeli ko na mo bassin baby nebi que tout va bien déjà santé comme il est bon mon été ba levaki si wa fifi si wa bon mon été ba buka ki lobo yo kanisi ba lever yo vome pa mutu batu mabeba ya maba kanyo ba singa bani ko lever ba keno quelque part ndeko na ngaba keno bomote ba cho ata melite ba beto ata mbata te po yo mwana nani eloko te ba simote boni lokuta boye ko biso to uta na kisasa na to kola kuna to yebi ale komi ko likana ba réseaux sociaux na lobi na yo il faut tindi la 1000 euros sur tindi 1000 euros te to zobo mai boni lokuta boye kwa ya shu tala tombe bozo mona tombe na place comme eli basara na batute ba misu ba yaki na ba réseaux sociaux ya kolila nzambe voma to sambela pona ndeko na biso boni ba jebi obi pe bino na réseaux sociaux bokoma bato ba sentiment ba whisky na bino bo mela wana ba masanga na bino ba nef wana so bo melo le fufu na simu le belali oyo che camera loko anga na chawa le yona komi na biloba loba to sambela voma pona ndeko na biso mawa bokata ya bochakuna ponga na star na bino fo bokata ngwe bochakuna boboki kolobela na liste na bino ba misala fo boya bokata star na bino bochango kuna bo no talanga ponga ta mukolo monte na tiklo kata bino na chemino na sima ne no sala hivi na chemino na olobela kombo na mine jamais ngana koloba sa kombo na ona koloba na kubango te na kutanga kombo na opoza na ozana ndako moko to kokoti sana na kufa te Yeshu mama na Congo Yeshu bandeko na Congo Yeshu ndeko na kufi na Grèce awa poto apa mazolu kanzela para ko kufa ti na Grèce ozo kufa no ka famille présidentielle fufo zo lezo kito bien te na mungongo makambweleki Yeshu makambweleki okufa za no mwa mukie luka vino malema na mekutana mobali lobo banda vi malema na menzambe muka ebe ko sunga ba vie apprécier la place zo mena bino bandeko ba vie apprécier maman Pouvi kiko we lobi na ngwa nalia na ngama tembele na nga me nalia matembele na kimia na oboya kolia matembele na nga nalia ngama tembele mo nalia na nga soso chaque jour ba garde corps libanda me nga moko na ko komela tas liquide wana ezo kitanga na mongongo te nyonso nazaka makamu allo alobi nini ezana wakapilo na moni susu wana za na nini kuna na Lubumbashi pa bengi zela nano allo na mwilo kwa nani wana tikyo na moni kuna za kula na nini na bunde sa bengi pe allo mamo si ba telefone yesu na ba numéro ko benga kaka ba benga kayo olia fufu na kimia te yo kanisi mwasi na ngoko ndima ke mobali na ngabala deuxième femme
Ce qui moi si on a ndimi que mobali na ya bala deuxième fois la bala yo ariachou. Ça veut dire moi si on a comprendre qui que na pesi makila mini pardon badi. Moi si musu pa ye so ko bala no mususu ubromela makila te robozwa na bino. Bazuyo. Baby aboya pamba te mwana na baby a comprendre. Pour moi na sambila kana ye. Ana muta kimbangiste. Baby atala bi na kota makambo te pardon. Tali na kokena nga pot na ko vana pe na Belgique mais bako sumba biso pe lopango mais lopango peza na oyanga ti mama nga na ndimi na vana nga kisasa na moi na nga me na lia na matembe na kimi baby ona vanda jumo bolingo na moi mwana mo théâtre bazo sa bolingo na bon nyosa o soki nini ya 2 soki nini 3 baby ona va na kina vandi kimia mais ce ko ariachou ta la place yo komeli tapoter écran pardon na monde la bazo signaler bando ki bakoti boye soyez les bienvenus ba bébé bo tapoter l'écran ba otala nga kuna bino ba vérité te bino so bazo le bino vérité bazo ba bopoto sungai po ana hospitality tant biso tozo ba bonana ngo o bozo ya bozo chemi tout rouge esi batu wana baza place ye ariachou zo la na mitu azo souffrir azo nyoka nani azo ya kokote la ariachou mutu te bino nyoso boza écarté mobali neta wa telemi aye pa mama nani si ana biso mari loko moka koloba nana kote le ariachou mutu te pour que moni ba yini ariachou ebele ba bengi na direct wana somo nga kutu na benga te na tala na nga bulu kwa ndako ezika ngapi makasi na otala nga bulu pour moi nga le position na zabo na otela ba musiko ka na yo baka life ndenge so kinde nga bi po ni yo pe na vie ezala pe bolamu na bato boye ba ko va na bato ete abino baby bongisi na no kido na zo mona na éclairage beta na lisu makasi nikeka vraiment un peu bouye kaka tolinko yoka bino te mena suka nango boseni tango mai ke bande ko linga leka na réseaux sociaux bo est bo pekisa kie soit disant bino matu bolinga ka riachu est bo pekisa kie te mobala tango yena bengi marino komo ka bengi te ye moko azwi makolone papa Mike inda longo na ndako il faut na loba po makambo na biso ba congolais ala ka ndenge ezokende bozo simba te ngai il faut na loba papa Mike olingo loba bo po emeza te mission ke salama bo ya sani ana shoke po na minute ndenge za boso le benga papa Mike na minute boso ani akoyamba mututu akomine muta réseaux sociaux en plus biso pe ba congolais de soka mobala bimina monde à réseaux sociaux bande konanga esili nango déjà lo malunga so esawana te. Donc azu moi si mususu bazoli su ariachou mbanda musu donc bakoma loko a 300 ariachou kaka kangana zo tinga mawana bakoma 3 mbanda po ariachou pe minute liboma to éviter soki liboma ngo kesile mukoni po maboma pe ya poto encore na poto pe ba ko traiter ba kisi ba musu ye tema paza ngo ma famille na Congo ba ko sunga ye mususu engaya ngana bala bomona te jiba ya koyemba ngali bala na ngeleka ngana mwasi femme de quelqu'un madame tel siko yo pe mi kwa pe kuna pe toki supe yo nani yo likole pola ya kisasa ta yo kutu kanga muno na makambo to lingite to yo es na bengi yo na bengi na makambo es makambo etali yo es aba kusuba zao aiza makambo batu baolo makambo bazamba bakusuti mikwape yo pe su mobala sali oni kuna yo pe su mikwape grâce tembo pe su mobali pa bimisi video na vanda bien grâce tembo yo pe su mobali pa bimisi video mais tant que tu loba que mobala muta ba diamba muta ba whisky bobo ya ke moto o jaloux o soit disant ce qui jaloux va se les jaloux yo somona mutu abima na mobali yana liboso na yo ko se les jaloux imbécile yo somona mutu babima ezalo kwaneti boro ngala zaye na ngo déjà na yebi boro na yo kasi ata yo so ozwi yango komi no swende ngaso na otala boro na moni mango mu tax boye bango te mobalo bima na ye soki yo déjà ta komi na mwasi musu soki yo talebo yo asi omoneni omone bolumbu
po oyebi ye déjà oyebi ke o mobali ngam nazara na ye na yebi ara ilongi bu ara position bu na yebi koto yo ara na mwa tashi mo kwa koto ara na iloko bu elo asigezani siko yo pe grâce tembo to fanda ka butula mungina tongo ye pe kuna munoko nini yo grâce tembo empoli bon yo pe ye bakate ke grâce tembo bimada na ba lisibien oyo ka ngote ndenge tambola na réseaux sociaux ye bakate ke grâce tembo déjà ça empoli grâce tembo za fier réseaux sociaux ko tikate bo bino boye baki onte yo na sali clip na nani yote o soki nani kuna na bosa ni kombo musicien wana musicien yo kana ate wana boye bien mibali na bino moko nde mutu bavandisa munona na ebite so ba melaka ba masanga na eba na ngati po mobali vraiment normalement ye moko ko mona ka vandi ba bazaka ba numéro na biso po biso ba numéro ezaka na ba page wana mutu ko vanda bo benga po nga numéro zaka wana vite fait so benga ka numéro nkoni na ya moto mais so benga ka numéro na munike numéro bimi na ya mbo po na ebike ndemo benga bo numéro na bimi etikali pe pananga po biso ba téléphone na biso tango zo benga da registre meza de o akuna bezo tango oni ngana zaka oh ya solo ngala ndo sikuwa kana ya solo po ngana registre kitoko tolobaka ya réseaux sociaux mamu lopwe kanga matama na wana melaka mungu wana zwango matama na wana vandi sonye mamu lopo mweni makambo to loba etala yote yokuti yo oyeba ero lela ba réseaux sociaux na mobali kolinga teto longo na mobali no nini suki ba lati sena kata libandi wana mamu lopo mwana mobali nonde bachaye call apo baye kozo suki ya muntu andoki bachaye siko na muntu po mobali no deja saka na poema muntu po suki balati sa mobali no na muntu wana oyebi place ute pas sata soki ndoki soki nani to yeba te ba bamba epo ya zanga suki na muntu oya hotel ma biso na réseaux sociaux chama tama na wana minena na ndoza la mwasi mo malitama pe bon poani to boita te ba fiango matama ngape na litama me boti na niveau wana te itame ko finika misu na mobali bolia semu loko bandoki mibali yi yango ba kaka biso to tinda mobali ya mikuwa pa ya ko bimisa aninya biso muto benga ki mobali ya nanata ko biso to benga ki mobali ya grâce tembo ke sala video wakela biso na baba page biso muto benga ki tango loko bimi biso to zango na pona ala liste ko lobelango pendenge zana kuta analyse ya grâce tembo na sali on to ni saka pasa na liki na kwa ko vandi na omisisa na maboko ndi na vandi ya shugu na vandi na check it na bandi po biso to tozali kwa batu ba makolo katana te ba fio bazaka makolo mo katana elongi mabe mo yabi na réseaux sociaux ezati fa balusa caméra na mwindo atala direct biso to sala direct face ezo mona po to na face mine ezo pelanda kuna ngana za les na vaina kicha divan liko nango na yena oloba makambo iza wana teke o vanda ka kotumo soko ta likelele soko ta noir nino soko za na zamba nino te bakate yo mutu mboso na ba to mona ka yote mais faut mutu to so ni photo mona yo pourquoi tu omono te to so la kana yo bo so ba photo bo sala ba capture bo me manga bo changa ba page na bino ba kozaka na ba page kaka buluka news na bino te kozaka ba page mais merci beaucoup pour na ina pesa ba tout ya fait ya YouTube merci beaucoup pour la promotion aux autres les longi nanga merci beaucoup j'ai manqué les mots merci beaucoup na onyo so bozo sa po bozo sunganga batu misi bazo e banga te biso bozo sa ibenga ta boki kuna bina la baron to moni okuna la baron to moni okuna nga o moni nga bitina nga leo liang na mitalibo merci beaucoup merci pour la promotion bosse la nga bien moko na CP na bino makasi niveau na tondi na YouTube na zo sabino ba bébé batu botala nga bobolinga nga na esi bino botika les plans ni nangani za kazeni na nini na mikono merci bolinga makasi merci vraiment beaucoup merci sabino na ngana vivre tena yeba ndena yeba ni buti na zoko kakutu batu ni faut bazo bengela nga nanga mona ozanga nini biso to na moto malili photo mena mwa moto bataki sasa office photo mena moto pona yebi bino ndi bo makasi na makambo etali bino te me au niveau bozo kotsa ngo moi biso toza toza na malili do fona mena mwa nini ate ana tanena lobo makambo ako na
Mamulopo vandisa munoko na yo nye makambo etali yo te. Mamulopo kolinga te to ba ndoko bimisa suki ya mobali po mobali no azaki kuvu. Na kocha mobali no tango azaki kuvu na tango lati se suki. Bo uta ishini po lati suki te to lingi te. Connaître la logique des choses nga pe Mamulopo na kozo na nga yo neti parente. Po yo moko bongo mabala kuna. Yo moko yebe masolo ba mabala na yo. Webita omikana na uta ego bima. Mamulopo biso toza a mboka kidibi. Kota na potopoto sukola kuna balusa potopoto pese elengi. Biso toza na mboka kidiba. Monita yo likambo etali yo te Mamulopo yo fungoli miso che. Tango to banda ko bimisa biloko akala. Tango to ko bimisa bambanda na yo, tango to ko bimisa mobali no nozani na ndako na bala wana, tango to ko bimisa mwesi na kala mama bana yi. Mamulopo yo ya kolela ba réseaux, biso to lela kateo, biso tango bazo finga biso on t'aime quand même, on t'aime quand même, on t'aime. Po biso on za ka msu ba che biso kuna ba page kuna bazo finga biso wana ngabuna. Na be na ka mai na ngamoto. Sumi mai moto tena che semu la liso semu tena ziba page kuna nazo lina zo ta nazo so popcorn. On tala ka filmer kuna. On m'a dit oui bite kuna ba finga o. Oh ya solo page de commune nine. Oh page en communauté. Merci beaucoup pour la promotion. Oui c'est que beaucoup me la dit kana si on bo ne merci babi merci pour la promotion. Mais yo we rolela. Biso na réseau sociaux to lela kateo. Biso ato fingi biso likambo eleka. Etali biso te biso to rolela te mais biso to ko ko répondre na ndenga kinya pe ndenga silence. Mamulopo est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez Mamulopo Mamulopo litama munene est-ce que vous comprenez li bumwana ko la te non sentir mikolo te. Mamulopo ko sala ta obita mo bokoma ko sala ngai. Oyi ba biso ka soka ta makamusu boko takate etali yo te bimana makambo yo. Zala do na ebisoni. Zo makambo ko yo moto ngotala ngolo bike non azana raison na pesa mo ko. Ele ka ko lo kwa makambo nini ele ko. Fo kufia lo ba etala ngai. Kotala makambo ele kana sima mkongo na ngate bino botala ndengai. Ezalo wa yo pe tala biso. O ezoleka makambo ezoleka na minute no ba réseaux sociaux etaliote. Po yo non ndengo zano zo mériter parete. Po yo moko de Joseph ba mabala moko kota ba mabala bato zo. Yo mo ba mikande bima etambuli pesa ezaka na réseaux sociaux. To beta ngo kaka boto bimisa ngo lisusu. To beta ngo lisusu to komiso lo kwa eloko moko ya sika. Tant to beta eloko ya sika kolonzo kolope mobile na place ovanda. Ako ka lisusu shoka na ta komota mobile na ngava mato zarani na ndako moko atelemi lisusu. Ayelo lisusu. Ngo yango. Abon attendez, salut to eka ko yibiso. Ko tapoter cranko. To lo makambo Obisonyo sona bilore boutique. Tokota na bisoto lata. Voyant simba mbogar tala. Hey! Ezali na ndenge na yo mwani. Balobi tokota lelo obisonyo sona bilore boutique. Tokota na bisoto lata. Voyant simba mbogar tala. Ayezali na ndenge na yo mwani. Matonge, maison de passage Nabiso, maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé, maison de passage Nabiso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso, tozana ba appartement où ezali à 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei
totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.